Monsieur le Président de la République, Fachi Beton, Mukambi Yamboka, Yomokotala, devant prison centrale ya Makala ya Kinshasa, prison numéro 1 Yamboka, Talandenge Zali. Maboulou, Makadam, Izali sous-souté, embouteillage comme pas possible. Prison où Ezali, place où Kangi Batu ya Mabe pour Namboka, Batu ya danger, ba criminel, ba bomi Batu. Alors, ba embouteillage, Izako Salimana Oyo Bisika, ça peut créer encore d'autres problèmes sécuritaires pour Namboka, Monsieur le Président. Est-ce que Congo ezangi mbongo ya kosala nzela place yo balabala oyo? Fachi Beton, Mukambi ya mboka, mboka ya bakoko na yo, mboka ya tata na yo. Pourquoi bozo sala mboka lokola mboka oyo bozali ba locataire? Est-ce que devant Makala ekoki kozala boye? Monana zala ngote o bat batondi bo accident to nini te eza kaka nzela oyo elongaka mola ti prison centrale ya Makala bati Selimao nayebi te na epoke ya Mobutu soki nzela ezalaka boya nzela elongaka mola si prison centrale ya Makala tala ndenge bato moto bazodevie bakokota ntina nzela makolo mpo na nzela kuna kutu okoloba te toza na biso na mbula te me tala ebali donc moyen kuta kolekeza te tale bali Andeko nanga mboka ekufi. Awa tozana avenue Kola na commune ya Ngiringiri. Plus précisément na maison communale. Oyo bozomona oyo maison communale ya Ngiringiri. Bandeko nanga botala nzela. Ngiringiri eza parmi ba commune phare ya Kinshasa. Centre-ville, c'est-à-dire qu'aujourd'hui transport moko ke na ville. Oyo maison communale bozomona, maison communale ya Ngiringiri. Mais botala avenue ndenge ezali. Bourgmestre azosala nini? Maire de la ville ya Kinshasa musala na ezalaka nini? Gouverneur, n'en parlons pas. Monsieur Tshisekedi, président de la République. Mais quand on a soin ya mboka, ndenge ozozwa soin ya bomo ina yo moko. Ndenge lingo zala à l'aise, linga pe mboka ezala à l'aise. Parce que mbongo ezofuta yo, monsieur le président, eutaka na mboko. Tala avenue Kola. Et quand on a avenue Ngiringiri, na maison communale, avenue ya maison communale ya Ngiringiri. Regardez un peu vous-même. Est-ce que vous êtes content ya ko diriger mboka ya boye, mboka ekufi boye, mboka eza salité mais yo zamba. O bena Kisasa ato wana fleuve. O bena fleuve. Dala pena. O bena Kisasa. Ona nzeleke campus bota pena nzela. O Kisasa ou bien toza na Kisasa yango yo. Kisasa bota Kisasa Boka bata Fachi Beton. Yango yo. Ma yetondi ba terrasse. Tala ba terrasse kuna. Tala salité la presse. Kisasa. Oh mais c'est ça mon côté. Ekoufié. Coupez les pieds Ekoufié. Bokitae. Bokitae. Lizibae. Hey! Au secours! Au secours, pas manger!
Terrible. Regardez cette image. Observez cette maman avec son fils attaché sur son dos et toute cette charge sur sa tête. Apparemment, elle revient du marché. Sur ce pont de fortune où sa vie est en danger. Admirez bien, elle est accueillie par une de ses sœurs qui a un courage exceptionnel. Respectons nos mamans. Donnons de la force à nos mamans. Cette femme probablement a un mari qui est à la maison. Respectons nos mamans. Donnons de la force. Venons-leur en aide dès que nous pouvons. Car c'est très important de le faire. Bravo. 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 Quelle force. Quel courage. Tout ça. Juste. Parce qu'il faut s'occuper de ses enfants. Il faut nourrir ses enfants. Donner un sens à la vie à ses enfants. Merci beaucoup. Merci à toi, maman. Asoasonga nena unye shingole. La netikolo lunya. Kila lobu. Dati huya moto. Inda. Pakelongo wapa misuangani. Tuchi okoke. Du blanc là. Du blanc. Oh, Ninyango. Bacano, na mwana na ba gouverneur mais gouverneur a tout oyo ayasuka forme moko aza nango Daniel Bumba na ba loso nyonso Bumba ebunga eza na kati ya libumu na ye ebi bafulu nyonso andeki mbuta tika na bafulu nyonso ngobela tika eza na kati ya libumu na ye po forme oyo na comprendre yango te ata fati aza boye te alukelonga nzambe non obi forme so telefone ko seka fo seka na comprendre te asa ta régime akwa hérité na ba problème ngobila tika na ya ndeki mbuta sangani o ba fulu to mona hôtel de ville nyonso ba solo na yango ezovimbi evimbi sai boyiti ngapa luka ba problème na kima okane la ngapa a mama guerre d'azali a ochaye loboko d'Afrique. Allemagne d'Afrique et ce caniveau. Allemagne d'Afrique. Allemagne d'Afrique. Allemagne d'Afrique. Nzela basala bakombo la raté. Michel énorme. Allemagne d'Afrique. Vous êtes un bon ami, ça.
présente Bota la butu États-Unis ndenge bango ba gérer bato Dallas ba gérer butu na bango yango o butu États-Unis ba moni molili onzamba tchaki na mukili mais bango ba sali bangeli pour que butu na bango koma ka boy o États-Unis toza na Dallas so ke na Washington so ke na Chicago ke na New York na Los Angeles butu na bango yango bango ba sali butu na bango nzambo tchaki molili mais biso to travailler to komisi butu boy voilà na mati dans la Bible, là que nous avons appelé Boutou ya Braza. O baza bato na biso pe. Baza mboka zala tala Boutou ya Braza. Braza yango pe baza na Boutou na bango ba moni pe ke nzamba tche molili Braza pe basali Boutou na bango yango. Nde boko mona ke na Afrique banzela ezalité. Quelques mboka bas Afrique du Sud, un peu d'autres pays au kokuta moi développement mais tala Brazzaville. Bino bato za na Braza pour za na président moko sali 32 ans soki 33 ans na pouvoir. Plus de 30 ans ça soit là. À moins que je m'abuse. Tala nzela. Vous allez en ka moko logo la chemin de la croix à Brazzaville. Mais le président est toujours là, la liberté ne se donne pas, il s'arrache. Oh, tout ça à Brazzaville. Ça va, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut pour Brazzaville. Mais quand même, Togo Tchataba 3 sur 10. Ataba 3. Même 2 ou 1,5, je ne sais pas, à Brazzaville. Tu peux botter la boutou ya Congo. Oko kansa logo la Tobomi Minda. Tobomi Minda te. Tala yango. Tala boutou ya Congo. Oko kansa logo Tobomi Minda. Mais Tobomi Minda te. Ndenge to gérer 60 ans après le départ à Mondele, to gérer Boutou na bisobo. Est-ce que mboko solo akobonga ezali na ebité solo akobonga po so ba ebiso ko kolia roza na espoir même na solo biloko est-ce que solo akobonga ezali Boutou bozo mono ezali felote eza abimu te eza Boutou na biso ndenge to gérer 60 ans après Mondele ken Congo ezabo Mouli Yondozo mona Daniel Bumba. Moi, je ne crois pas que Daniel Bumba fera quelque chose. Voilà un point de vue n'angai. Naza libre en tant que Congolais de mettre un avis. Non, Daniel Bumba, nazo zelo ko pas na été. Soka sali malam na ville à Kinshasa c'est comme un miracle. Je vais changer le langage. Mais pour le moment, en tout cas, pour moi, c'est le chèque est déjà prémédité. Je vois déjà qu'il y a quelque chose qui est tambolate. Je ne crois pas nazo zela paix le côté. Nazo mona loi 5 ans ya ofélé ba Alexandre Sota. Mon cher Awa, tuzana de bonhomme. Eza makambo ya kokamwa bakoka basali manifestation na bango bakangi nzela awa circulation ezali te eza bloqué tala bino moko na niveau ya development na niveau ya mai ya njili nzela ekangami na niveau ya mai ya njili tala mituka tokangami tozokende vers aéroport moye tokende ezali te awa somo ezali awa awa bandikape batomboki baboyi mituka eleka baboyi kamio eleka batelemi na katikati ya balabala toza kozela toyebi te ce qui se passe soki balongoli moto na bango na gouvernement donc pancarte na bango yango wana donc awa Allez,
Amına koyayım o kadar polis var ya hiç yok yiyemiyor ya. Hayır telefon söyleyince çekiyor. Allah'a çekmedi. Yok abi ya yanlış yapıyor. Dedim öyle. Allah'a bile gelirler. Çekmemeyiz abi. Bir onlar da çekiyor. Evet acayip gidiyorlar bana. Çek çek diye beni de ısırıyor. Hoca şey yapıyor, amına hocanın çocuğu, onun atar. Ya gerçekten var ya, bizim burada durmamız bile tehlikeli ya. Kim kime vuruyor belli değil ya. Kimi kime vuruyor belli değil, hepsi de... Bizi taşlamasa ver de şimdi. Ya valla biz var ya. Gidek hadi gidek. Onlar kendi halinde takılıyor. Buraya yatırın. Ya hala ya, şerefsizim var ya, bunlar insan değil ya. Ben bunu gruba atayım da yarın öyle ortamda çıkarmasın. Atayım mı gruba? Bak anna bak dedi. Bagi bakar ngaba pede, wakangamya